doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Tourolak Sabino Lelo Nakati, il y a 5 minutes, Nabuso, Tourolak Sabino, réalisation, il y a président de la République. Boyebi Tobanda qui a période, il y a campagne, mais tellement la réalisation est zali et belé. Oba Misubazo, ça va semblant, mais 5 minutes, Club Original, ils ont la pour Kolak Sabino, misala o ezali koleka na mboka na biso. Lelo to Kolak Sabino pour Botala. Donc, la réalisation à président de la République, to Kolak Sabino, maison communale, ya Villa Njili. Maison communale ya Njili. Donc, nakanisi awa nakisasa, maison communale oyo eleki Njili na ndimite ezali. Parce que maison wane komaki na niveau moko, on dirait kutu ndakwa l'état te batwazo boya ko sala ba mariage kuna donc ba toilette ezate ezala ki salite moko ko sakana te mais lelo nazali ko yebisa bino ke biso to vanda na mikili maison communale na so koti na kati on dirait ozali na maison communale ya poto donc vraiment to ko loba ebelete to tiki bino moko bolanda eloko bijou o esalami na Njili parce que Njili ezali commune oyo zui vraiment biloko belé banzela donc stade municipal ya munene donc maison communale donc Njili kutu binomo boyoka na reportage balobi ke soko kekuna ozolo banete o critiquer fachi na marque moko babeba ko beta yo na ndenge moko na kansi ko daye donc vraiment totiki bino botala o esalemi na cadre ya ba réalisation ya président de la République Fachi Beton na Njili kuna maison communale en tout cas o ya kondima Fachi te azakaka ndoki. Bote balandi ya magazine yokani monani awa tosalelo na maison communale ya Njili. Kasi afa bomona ndenge zaki na lakisa bino nanu 8 mois passé na projet ki nelenda ndenge to yaki kokuta chantier. Bolanda na bongo tokuta na après.
ya solo fachi mokonzi mboka za kosala mosala makasi na njili ba projet zake bedeme lelo botala maison communale ya njili ndenge ekomi ya wana tokozala na entretien na bourgmestre ya njili na kombo ya Mbumba Ngalie Mapapi yende to s'entretenir naye et puis bolanda biso na bolai bo sango ndenge ezalaki. Mbote excellence. Mbote mwana mama Saint Thomas. En tout cas, naza nesengo makasi parce que lelo to yambami na commune oyo. Mais loko ngai impressionné ngai na d'abord ezali ke nazara na doute na ngamo parce que eza yokane monani. Jour nazolando na chaîne moko périphérique na radio bien sûr so annoncé que bientôt chantier ya sika ekotongama nazaki na doute mais avant ngana banda parce que ngana yebio mais mokileta la yo bala njili ba yebio mais Congo mobimba monde entier ba yebio te yo so se présenter au sala biso de bon auto évoluer. Merci beaucoup ndeko ngai kombo nanga monsieur Mbumba Ngalie Mapapi naza bourgmestre à commune Njili, c'est déjà 3 ans à la tête de cette municipalité et depuis le 3 janvier 2023 naza qui fonctionne ngai qui bourgmestre à commune Njili, donc il avait plu na président de la République et son excellence Félix Antoine Chilombo a salanga confiance à placer dans la tête de la commune Oyo et ndelo na koloba 3 ans déjà plein ou 4e année nanga na koti na gestion à tête de la commune Njili. Donc monsieur Mbumba Ngalie Mapapi c'est le bourgmestre na 35e bourgmestre ya commune Njili. Donc sikoyo 35e bourgmestre tant na yokaki ozo annoncer que faut ba sala chantier on na kota ki doute mais yo moko lelo oza na kata réalité nga na yo kana ba impression na yo. Ba impression na ngai ya mbotela lobango nazana mai ya miso. Mai ya miso ezo bimanga parce que ngai moko tant nazo annoncer yango que Njili ezo s'est transformé maintenant en grand chantier. On est là qui dès que quand tu continues à pouvoir ba te belé ba dutaki. Nazaki même de l'unité tandem so nazo kolobango bato bia o ka za mutabiloba aloba ba tsobi yango za ka porter parole yango tsobi yango za la kanani donc bato ba ko mitu ba question mais na ndai koloba makambo na yebi parce que lelo na mboka la biso il faut to lobela ngo pe to za la fier to za na tata mokonjo za mwana ya mboka na ya biso Congo o ya yebi pasi pe o ya yebi bolamu ya mboka na ye et na yango commune ya Njili tango ba chantier et bandi awa ba te belé ba dutaki ngeka nde utu koloba mais lelo toza wapi yo molobi ko ndima kite mais lelo ndimi soki na bina betela oli solo tango tata mokonzi anomenga na tête ya commune ya Njili na eu fonction le 3 janvier 2023 na bureau nanga bourgmestre o nazali représentant tata mokonzi ya mboka bureau nangai on a bandé ko sala musala okoy ko comparer ngote na bureau ya chef de quartier même ya Maluku même na Kimbanseke même na Kiseso donc na ba bureau ba bourgmestre nyo so ville ya Kinshasa yange zalaki ya suka ya soni soki na sisi musala na poko aboye ba secrétaire to ba protocole faut ba kanisa ba dossier ba tient na sachet ba tient quelque part pour te mboule ko beta na butu tane tchao na ba acte de naissance on a signé sur yeba document boyi o ezana ba base juridique et polimbula ozomona donc ezaki soki na sisi musala faut okanga biloko ko tia na sachet komema quelque part ko kanga yango kuna soki na fana bilo to sala musala boyi faut mpuku aleka ngala biro na oyamba batu na mpuku na tongo ko yabo mpuku ti ba tsali ba déchet na klikola mesa. Mais grâce à son excellent Félix Antoine Chilombo, président de la République, lelo Njili et reprendre dignité nango. Njili tikalaka ya kombo ya sango. Biso banjiloa, mais ya sango. Bana poto ya sango. Mais il a fallu que le président de la République, sous son leadership,
sous sa vision éclairée aya na tête ya mboka na biso pour que commune ya Njili ait bénéficié nyonso zomona na biso ba infrastructure moderne. Toi na Gombete, toi na mairie moko te, toi na hôtel de ville te, mais toi na Tchango. District moko ba minimisara. Ah bana Tchango, bana Kimbantseke, bana Njili, bana Masina, Maluku Nsele. Mais nous on a Tozu lelo grâce à vision mo konzamboka. A sali yango non seulement pour la bana Njili, mais pour toute la population d'ici à Tchango. Yango na oloba bondeko. Et moi surtout que na ba analyse musika président Fouti Nyongo. Oui. Parce que surtout que même dans l'élection, commune Njili zaki pa ba commune oba votaki massivement président de la République. Ngai mo na lancé campagne wana. Na lancé campagne ya président de la République le 12 décembre. Le 12 décembre ici en Njili. Et ça tu réunissaki plus de 7000 personnes. Yebaka na koti pouvoir na sika na ye même année de l'élection, tu organiser campagne, na lancé campagne on a Njili plus de 7000 personnes. Ba tu asala ba crise. Na katia salle, celle qui pleure à craquer. Et le jour de la campagne, na le cas, na ota la modèle ba tu voter président de la République. Le temps no mona biloko onyo sonalo ba Nzambe abate la biso pata mo kondiambo. Alongolinga Soni. Alongolinga Soni. Soni ya nini? Na la kai na bana Njili. To voter président de la République to komona makambo. Le lot tata mokonzi a fouti biso na maison communale, a fouti biso na place mythique, place Sainte-Thérèse, a fouti biso na banzela, a fouti na ba collecteur, a fouti na makambo ebele. Donc cela veut dire que oyo toza nango tata mokonzi a fouti nyongo. Pe sili tazo continuer pour na bombi liboke mususu parce que mukolo ayaki awa. Kaka bato azali na ceinture wana de ba koyeba. Mokonzi a fongoli ba chantier mususu mais très bientôt et remonisama. Ça va, merci. À toi, que bah impression ça qui venait mina et sangisipé ma communion sera ndenge lobby commune ya Njili historique pour batumi qui va baraté président Sarola qui a na premier mandat. Sarola awa. Na premier mandat. A clôturer campagne électorale né awa. Et puis le lo oyo président clôturer campagne akei makambo ekoti. Pour batumi qui ba yebinde teke awa na mokonzi mboka ba coïncidence zamingi tango abimi pour la première fois président il y a IDPS. Premier meeting na yaki Sainte-Thérèse. Donc azala ba affinité ya makambo ebele puis na ndenge pe ya histoire ya ba papa na ye makambo mingi elekela na Njili mais yo siko coïncidence pour batungi ba ebite yo moko mwana mabele ya bateki. Oui. Ouais. Donc dans un teke umbu. Oui, ordinaire ya ville à Kinshasa. Jeune mbala moko bo. Mais siko yo question ya munene o batumingi ba mi tuna pe balobaka pe yo po yo kakango. Batubele balobaka ke mokonza mboka asala ke loko teme yo za témoin moko vivant. Oh lelo yo vu ozaki na rêve au combi na réalité. Bato tout balobaka ka sala ke loko parce que tozo kango mikolo nyoso na minoko ba. Yo zo yebisa bango parce que yo vivre réalité. Ndeko na ngai. Fachi bâti ces pays. Nalobi note que azo ko réhabiliter. Non. Il n'y avait rien dans ces pays. Parce que si je vous dis, le mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, naba mando eleki, oyo président Sali eleki mandat 18 ans. Je suis témoin vivant. J'évite de vous parler de la vie de Kinshasa. Et je vous épargne encore dans les détails, il y a des communes qui sont des maloukou. Na épargné dans Gabino. Laissez-moi parler d'Njili. Oui. Mon frère, il a fallu que le président Félix Antoine Tshisekedi arrive à la tête de notre pays pour que notre pays reprenne sa dignité. Les lots congolais ont respecté. Comme on dit, je suis qu'un simple bourgmestre. Mais aujourd'hui, les Congolais vont reprendre la dignité na bango à travers le monde. En tout cas. Les lots banjilois. Ceux qui m'ont oui bien, na comique son autant qui bourgmestre Njili, bah tu vas réfléchir deux fois. Mais babo sani qui na outi na bureau ezaki na bampuku, bureau mai bandai kotanga. Mais 18 ans na pouvoir tozalaka wana. Boulevard Luemba oyo. Tokuti yango e beba mitu no le kasute. Maître Croquet, bana Njili ba yebi histoire Maître Croquet a venu même na bakwanga. Mon collègue ça la itinérance pour temps na pouvoir si kalansuka la nzela. Nabi poni bazong singa na plateau ba tekete. Vraiment. Parce que c'était plus qu'un village. Garage, mitu kaminen abandonné.
Donc on a un mot non, non, oui, c'est la parenthèse. Tant on a côté, namoni député national, non, ministre, avec député national et puis ministre provincial. Aïe na bureau nanga, car na état ezala kiwana, na épargné na combo. Alobi nangai, cardinal Fridolin Mbongo, il fallait que ça la messe moko na église Saint-Martin. Or, pour nous comme l'église Saint-Martin, il faut les canas na balabala mettre cookie. Balabala na obetano li solo. Le ministre est venu me dire, et il était député national, provincial, et puis ministre provincial. Il y a gouvernement, les cas, il y a un sénateur Gentini Ngobila. Ok. Aya ebisinga lobi, cardinal faut que ça la messe. Mais difficulté aux anango, eza andela. Est-ce que vous avez tout longo la biloko les andia pour permettre cardinal que nous ça la missa? D'ailleurs na niveau makambo ezaleli nanga bourgmestre, c'est le jour et la nuit. Parce que nous avons matérialité on a robenda ba grand camion, nous avons ba ninité ba pelle to na rolalisa mabele pour que ba mai ba potopoto longwa. Mendeko. Obi ke cardinal sala messe wana te. Et salama route. Il salamate. Pourquoi comme moi comme Zélé zalate. Makamno lo bezate na okosi la mutu makam. Je suis bourgmestre en fonction. Or les je lots fais ça. Les lots so ki aye. Na mutu kana eti na kati église wo. En tout cas. Azaku tata na tata tele mananzela po ba lubane ke bolongwa po kota. Soka yemba la moko côté. C'est pour vous dire, pour répondre à votre préoccupation. Les gens qui disent cela, makambo to lo balangana, batana na pongi. Il faut la musabango. Mon frère, Fatih est en train de bâtir ces pays, mais en silence. Au moins, il y a une illusion où les Sarabiso na mboka il y a 5 chantiers. Tout le monde a une photo. Mais ah, bon pas le. Mais c'est quoi, biso tu as la photo té. Biso tu as la réalité papa. Qu'est-ce que Mbujima et puis les lots ndeko. Au moins la communauté, ça c'est un bureau du bourgmestre. Dès qu'on a na pour la commune. Ça c'est le bureau d'un bourgmestre. Voilà la réalité, mais tout ça na problème moko na mboka na biso. Ndenge to yebani. Récemment, tous les gens francophones, les lots sont qui bisikam sous bâtiment tout basala qui te été commis. Awa bâtiment ça c'est que bilo retour kitoko, mais batu baza ya kala. Au bazagi na ancienne commune, les baya propreté, mentalité, maintenance, hygiène, ezole kandengini. Ndeko limbisanga na zaki na intérêt ta webisa wango mena webisa yo. Mokonzi mboka tango yaki parmi ba instruction à recevoir dans mon Kondiamboka. C'était la maintenance de ces bâtiments. Okay. Et le chef de l'État m'a promis de revenir. Il m'a promis de revenir. Voilà. Et ndenge nazawa, attendez la sala veste boy. Na sala misa nasi. Nazanga moko nous ouvrier liboso. Et coordonnateur. Oui, et coordonnateur, il y a service mieux sur sala. Ah parce que service de sala awa Nakoloba solo ezali service moko expérimenté té. Mais tout ça pour parler ba contact ba demande déjà toujours traité en pour te maintenir ouvrage oyo. Nous devons honorer les chefs de l'État papa. Imaginez que le président Pessim ce loco lobe komia et Boukani lobe mire koi. C'est une honte pour les chefs de l'État. Les gens vont dire bon voilà au kosaki bato Pessim bango biloko ya choko ba parole ka pembe loko malonge zakité. Où ça sera la honte de son représentant que je suis. Je ne suis pas là pour salir ou humilier l'image du président de la République, mais plutôt pour sauvegarder l'image du président de la République. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ces bâtiments, toutes les infrastructures bénéficient ici, et à un état normal. Et à cela, nous avons, il y en a déjà la rigueur, l'autorité de l'État, tout ça déjà. Parce que quand nous sommes arrivés dans cette commune, il n'y avait pas de l'autorité de l'État. Tout le monde ici est chef. Nanjili. Tout le monde était chef. Donc tout le monde faisait le pouvoir. Depuis la tête, il y a commune Nanjili. Parmi ma mission, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Et allez voir aujourd'hui, cette autorité est respectée ici. Et à cela, nous avons ajouté la rigueur et la discipline. Vous êtes là. Ici, c'est interdit. Naba agent, il y a service, va traîner dans le couloir. Ba le roi, la classe.
quand vous entrez dans votre bureau, vous devez être là pour travailler et produire un travail de qualité. Parce que mon conzambo appelle ce soit biloko qui permettre de réfléchir. Administration de qualité. Une administration tournante. Mais tout ça, il faut tout ça les langues dans le langue oyo et longobani. Donc, population gilloise, to bate la biloko oyo tata mokonzi atie na disposition na biso. To maintenir yango propre. Mama, papa, ndeko. Oyo balabala eleki liboso na to benga yango prince. Na benga yango tabongo. Oyo prince eleki liboso na yo. Oyo caniveau eleki liboso na to benga yango terrassé. O babwaki mai na terrassé. Bo yo kangai malamu. To bate la biloko eza pona intérêt ya commune na biso. Lelo commune na njili et reprendre dignité nango grâce ya vision tata mokonzi ya mboka. To mona ki ko inaugurer maison communale pa tambola ki na njili. Tata mokonzi azongi na esengo. To linga esengo tata mokonzi azui awa na njili e umela kati na ye. Nde na boye e ko pesa so makanisi. Apesa pe bakisi ya biso ba na njili bakado mususu. Po tata mokonzi afuti deja nyongo. To vota ki yawa, to sala ki ba campagne. Lelo nyongo wana asia futi. Siko etali biso nde to sanini to batela biloko nyoso oyo tata mokonzi atie na disposition na biso. Na kozala très rigoureux, na kozala sévère et puis nazo annoncer assainissement ko salema cette fois-ci na njili tout autour y a infrastructure bénéficier avec le concours du parquet. Le parquet sera associé pour nous accompagner na kotia hors de paix discipline liboso pesima et infrastructure nyoso auto bénéficier. Merci. Sikoyo maloba nyonso ezonge pa inayo. Sikoyo nyoso yoyo ye uza jeune puisque so tobi totala ba bourgmestre ya 24 communes ya Kinshasa uza parmi ba jeunes oyo mokonzambo ka tcheli motema. Pe ba résultat mona nezata nayo poto yaka ya 8 mois passé na kinelenda ta bozaki chanter yo zalaki te toyebi ndenge zalaki mais ta to moni bijou ebimi esali bien nyoso wana grâce à mokonzambo parce que yo na e fara olobi nini et surtout ka bombelo so liboke mususu siko koloba nini. Merci beaucoup ya liboso naza ko m'adresser na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et liboso nazako témoigner toute notre reconnaissance na autorité na yo, autorité na bino, pardon, pour na nyoso oyo sali pour na biso. Don nazui maloba lokola premier citoyen ya commune ya Njili pour na adresser na autorité na bino toute notre gratitude pour na nyoso ya malamu opesi na population. Opesi na population kaka njiloise te mais population nyoso ya district ya Tchangu pe population nyoso ya ville province de Kinshasa parce que ben infrastructure oyo mokonzi opesi na kati ya commune ya Njili eko servi kaka banjiloite mais c'est toute votre population de la capitale mais ba ko utela ba province ba ko ya awa ba ko beta bale ba ko sala ba discipline na bango nyoso awa et puis bana ya mike bazui le sika ko sakana. C'est sous votre vision éclairée et sous votre leadership. Excellence, Yakolo Beze Belé. Mais cette population, à cause de la toujours reconnaissante, n'a pas manso oyo a bénéficié, n'a se ya autorité na bino, pe na se ya leadership et vision éclairée na bino. Le Njili et reprendre dignité nango. Le lot d'ici à Tchangu, d'ici des fois minimisé par certaines personnes. Le lot et reprendre district pilote, non seulement na ville province à Kinshasa, mais à travers la République. Parce que oyo au pessibiso na commune Njili awa, na maison communale, na terrain Saint-Thérèse, na infrastructure toza na plus de 10 km. Parce que sont aux huiles le lot balabala Luemba, na maître koketi na bakwanga. Mokonzi opesi biso 4 km. So ito zuba infrastructure ya proximité. Oh bandira to mikemi kezo to na quartier Njili comme quartier 5 le comique poto na Njili ezali plus de 5 km. Na nyoso wana nous vous témoignons toute notre reconnaissance et nous vous serons toujours reconnaissants. Que l'Éternel vous garde encore
Le Congo a encore besoin de vous. La jeunesse a encore besoin de vous. Et aujourd'hui, ce peuple qui avait perdu toute sa dignité, et ce peuple aujourd'hui a retrouvé la dignité grâce à votre vision éclairée. Nous vous disons merci, merci papa, merci papa ya ba Congolais nyoso. Biso nyoso toza bana na yo, pe toza na sima na yo, kino mission ozanango e kokoma na suka. Mission wana nzambe ndem to komisa na suka. Eza na volonté ya batamoki te pour bazana pouvoir nango te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence Nasepeli. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois prochainement tu vas relober la soupe parce que aux ananas, ma bomba moi belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simer Rolanda Bisso na bourgmestre tout au long émission boromona ba bénéficiaire bazalaki oyo ba témoigner balobeli ndenge nini misala na bango ezali koleka. Tolanda bango bongo tokutana juste après. Kombo nanga Ruth Kangu, nazali assistante ya bourgmestre ya Nchili. En tout cas, toi nesengo. Toza nesengo makasi pona ko maison communale ya Sika oyo mokonzi ya mboka kanisi biso. En tout cas, to sepeli, tozangi na maloba parce que oyo eza vraiment bijou. So au tambour Kinshasa mobimba, au moins la maison communale à Boïté. La seule maison communale à Kitoko, ils ont un confort, ils ont un bureau climatisé. Ils ont un Nchili. Donc c'est waouh. Fati est en train de travailler. Moussa la sala ezo monana. Donc on dit maté baza mité mama be bandima qui fati osa musala. Réalisation en maison communale. Donc les loso est la maison communale Nchili. Tant nazo kita na taxi pour na kota awa. Mtaota wana akie wapi maison communale na Nchili na changu ya ville teme changu. Monangai mama Louis Tambandu Ida nazali chef de service ya service social ya commune Nchili. Nane sengo makasi kozwa maison communale ya kitoko boye na entremise ya chef de l'état asali bisonda kwa kitoko. Vraiment par rapport à travailler liboso na ba condition moko vraiment ezali vraiment kitoko te. Pour le moment vraiment tozane sengo makasi. Tozane sengo po nazo travailler na mesa bien ba kiti ya bien, tozana ba armoire. Donc ba condition vraiment eza ça va vraiment confortable. Azo pesa mokonzi mboka merci papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo pesa vraiment merci na oyo asali pour na biso a pesi biso arranger biso ba conditions de travail confortable. Tozo travailler na ba conditions ya malamu na pesi merci vraiment pour na bâtiment kitoko asali biso. Comme on a inspecteur Didier Ngele. Agent ça on a commune Nchili na service à culture commune ndenge ezali liboso wana pende ezali na état bien te parce que hôtel génique pende ezalaki te toyaki na salle de fête te ba bureau ezali pende ya malamu te donc bato bazalaki ya kotelema bakiti ya plastique ya kodébrouiller mais cette fois-ci tomoni ndenge bapesi biso bureau ya sika avec président Fachi asali pende eloko oyo donc Nchili mumba bazondima ngo. Kombo nanga Mami Léa nazali protocole à bourgmestre adjoint ya commune ya Nchili mama Patricia Makuma Bilonda. Différence ezali que kuna le tozaki kuna ezalaki na bato mususu pe banda kokota mwa badoute ke oyo commune mutu mususu mona azali surtout na mariage to remarqué na mariage bato kuna vraiment babanda koya vraiment te comme qui moi un peu il y a tantôt plutôt moi mutaye mais non comme tabe escalier en tout cas non kokate au moins tozui totindi na bureau na biso tozana na to benga ngo bureau secondaire na quartier 6 mais depuis to komi presque tout le monde a influencé donc aza vraiment na esengo wana soko ye azofuta mbongo na mariage en plus azosenga biso ba demande ya ba fête. En tout cas, mutu nyonso aza na esengo. Même biso moko toza vraiment stable. Donc toza kimia moko, tozo travailler très bien. Toza poser les documents. Ezo sala ma poser. Mutu nyonso comme na confiance na biso.
ezalaki okovanda boye moto akoya au moins ale mosusu azotala yo abandi kotala yo atali na maison bozali acompare. Mais pour le moment en tout cas respect ekoti oza agent ya commune en tout cas bazo considérer biso. Le jour que on avait proposé que basalela biso commune ya sika tondimaki mais ya komona image to s'attendaki nango te. En tout cas oyo vraiment so totala bijou oyo tozozongisa merci pa Nzambe. Notre président Fachi Beton tozongisi merci epai na yo papa Nzambe oyeba kobomba yo lisusu abakisela yo mikolo o continue kosala ba beton ozosala partout bango so baomona ngo te mais chez moi je vois les bétons partout surtout en Djili. Mon anga Beni Mbumba Matondo bon naza agent environnement bureau à Kala donc il a eu bureau moko na Sony bureau moko salité donc au Roboya. Bah nous sommes d'abord ça mariage na maison communale na biso NG posaki trop sale. Mais lelo grâce à président Fachi Beton moko tombolo donc maison communale na biso et l'équipe de maison communale Nyon surtout ya Congo Mobimba. Ils ont la beauté moko donc au Roboya. Président Fachi ils ont moi na yo Beni Mbumba Matondo. To pesio merci na commune Nji na o sale biso za bijou. Ils ont commune o l'équipe de commune Nyon surtout la ville à Kinshasa. Donc, tout bâti sur le pénal, mikolo ebele na ser mokili oyo. Pour na pesi au président en vie pour na Congo. Fachi Beton, vous menez un mandat si 2600. A ton coup, vous pouvez pas être président. Oh, boy. Nanjili a soye yo Fachi te wa beta yo. On va degré Njili a s'est transformé. Banzela o nyo sozala ki mabulu ba bongsi awo. Donc Fachi osali musala mo wa na changu donc pas moins. Donc awa na Njili so yeka o no Fachi te faso ba ko betela yo. O dege musala salama non. Voilà. C'est classé comme Kitoko, ba cheba minda par-ci par-là. Fachi umela. Je répète encore, Oya Angélique, oh non, Fachi te dege ba ko betela yo. Donc cette fois-ci, Tchango Pena et ils ont se préparé pour accueillir chef de l'État. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Avant de continuer, nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyo surtout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka. Mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send. Ba frais ezate na zoye sabino donc nga na salela ngo ba frais ezate
Et puis avantage nango déjà ba frais zate au bimananda côté au ça il va partir kaka yanda kunayo via internet via téléphone na yo. Donc na téléphone na kaka otindeli mutazali na kisasa soko otindela otindeli mutu $500 $100 uzana ba frais na quantité otindi yepe directement awa a se déplacer pété a rozoka téléphone na ye ake na coin na ye a bendi mbongo ezakuta makamte ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso touté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut chaque code promo au César 3768 on eza code promo au bénéficier na $10 na kati de so ngotinde la mutu 100 au tinda na okaka 90 babagi lieu $10 à partir il y a $20 ya envoi tap send au télécharger ngo na bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour na sala ba envoi na bino ya mbongo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à côté K, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imokongo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!